Est-ce que Félix n'a pas évité la vie? Est-ce que ça finit à mander ou la finale? Félix, est-ce que finit à mander ou la finale? Attaque à la JBO. Est-ce que finit à mander la JBO la finale? Tendance à la culture pays fait ça. Ça l'aide les atos sont de la maladie. Pour le bon ou à bout ça, on s'en a pas foutu. Noté. Kasi tout n'a pas. Bah nani, eloko nani akende makala ya mwa. Eloko sede na ke makala ya mwa. Kwa ka bimisi vérité. Kanda o bando kanisa mutu. Ti assis sur orchestre na non sur kanisa. Tout le monde a besoin d'un président place pour assis. Akomi déjà na kanda. Abandolia orchestre moko ti aoya kaba. Lokola moko akei tikali yo. Lokola yo tikali nani. Milimo Brunel nani ti bango nyonso na ba danser bo bino nyonso bo ki continuer orchestre na kala ni seden banda ba kanga sa salata une semaine na mini moko to na parquet to na mori ba bete système dada étage ta allez bila finga wera. Même na kotati na vie privée à Wera. Bill a finga même na ba négocier de Jima Pata, na si de Jima na ba frère Patrice. Bill qu'il donne pas au a finga bango. Pourquoi? Na musique kaka. Mais nani sa yoga déjà lobi na tongo atindi ba fokana okende bo sala. Nani so qui na culture pays vie ba misa culture ba imbara danser bazan katu ana ba musicien na on ba musicien ya danser et parmi ba orchestre ils na ba musicien ya bien ba imbara bien katu wana culture pays vie dans katu Félix Oise ko na ça depuis mes années musicien pour les la TV ami sala ami lobela musicien point le bosso Excellente journée à vous tous, vos chers abonnés, chers internautes de Koba Plus Télévision. Toujours le présentateur de cette émission d'Anne Mosengo que je suis. Je présente une émission qui est à caractère culturel. Aujourd'hui, je reçois encore mon confrère Martin avec lui. Nous allons essayer de débattre l'actualité musicale de la République démocratique du Congo. Je dis merci à Gloire derrière la caméra ainsi que mon coordonnateur Lady. Merci beaucoup à toi. Vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur Koba Plus Télévision. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je dis bonjour à mon invité qui est bel et bien mon confrère Martin. Bonjour Martin. Oui, bonjour. Bonne santé. Non, ça va très bien vraiment par la grâce. Nous avons apprécié ce souper Mayako, Bétamo Lisolo et journal Lilo. C'est d'une play arrêté, enfin transféré dans Makala. D'abord bien impressionnant. Et là vraiment nous passe. Et ça passe. Et ça vraiment passe. Et ça vraiment passe. Vraiment passe. Félix Oise, quoi, est-ce que c'était la meilleure solution pour Félix Oise quoi qu'on ça c'est d'une play? Et ça meilleure solution t'es? Yé pour na ya moni pour na Félix c'est une meilleure solution que ça. Est-ce que Félix n'a n'enga za bon na éviter na vie na est-ce que ça fingama nde wera fingama? C'est ça. Félix, est-ce que fingama nde wera fingama? Ataka na ba JBO. Yé ça fingama nde ba JBO ba fingama. Félix na finga non fingamité. Aza tant oza déjà na école la musique. Tant on a nos silici école, tant on a nos silici carrière musicale na yote, sache bien que okukuta na bakaya bo et surtout ceux qui ont mutalibo makaso kabara na yote. Surtout ceux qui nini. Surtout ceux qui ont mutalibo makaso kabarate. C'est quoi nous a enseigné Félix Akabarate. Na lobby te que Félix Akabarate, nga lobby na peut-être so comprendre le langage dans la lobby. Na monde musical, na monde ba musicien, ceux qui n'ont nos silici monde wana te sache bien que obanda ofinga makaka. Surtout na lobby surtout na tangi komba mutu te mais na bi surtout ceux qui au kabarate.
ofinga ma grave wana kutu donc yo mo fongoli porte pena ya mafinga ofinga ma grave très 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 grave eza ke bila finga wera même na akota ti na belle na vie privée ya wera Bill afinga même na bande kwa si de jima pata na si de jima na ba frère Patrice Bill Kilton ka o moko afinga bango pourquoi mama musique kaka mais nani sa yoka déjà que wera lobi na tongo atindi ba voka no bokende bo sala nani afana ayebi ke ateza na monde la musique ta bon na monde la musique soko lingi ba respecter yo soko lingi ba banga yo to ba zo lokola politicien c'est que faut bimango tika musique pour soko zaka wana ofinga makaka surtout ça ce que erreur obeta ka ba mpia ka marque ka o Félix Oiseko abeta pia ka est concerné mikolo yo depuis concert wana betama mutu nion so même atao obetika moment to le pas mutu moko bosoka en tout cas par exemple au bengdeti mutu na moko bonet Fabrice Ngoma depuis États-Unis mon cher ami tselanga tamo loko moko boy au mona betsoka mikolo vraiment Félix Oiseko mabe ce qui veut dire piaka c'est synonyme ya piaka lelo ma Félix Oiseko pour na concert na ye concert wana waka piaka kaka non sikoyo eya via lata na ba méchant nyonso via lata na ba méchant nyonso il y a des pré-concerts makambo elekaki ya ba voice yo moko longoli batu bango pe bazo revendiquer o eza o ya bango ba droit na bango ba salisi yo trop pendant des années batikali kozwa ni récompense moko ya malonga te. Il y a des musiciens mususu ya Félix na yebite mais mususu bazana ba palente mususu bazana pena ba palente fanda ka chez Massa chez Biso donc bazaka na ba ni na bien te or que ba beta déjà na orchestre ya musicien oyo asala déjà combo. Ça l'a déjà comme parce que Félix a l'air bien mais il a bien enfin anandaka bien a bien véhiculé ce cas là mu qui peut na tongo moko bo lobi bon lobi na ke poto akeda ipoto mais par rapport à Félix Oiseko ils appellent bazo apporter loko ya malonga tango pe bazo zo loko ya malonga te non les pommes yo kana biso lo moko mon na vie ningi to va bo mon même koba ne to salaka soka futa na yote yeba ngo fonctionne au pelote au fonctionne bon yo ba futote au fonctionne bazo futa yote mais ozo fonctionne musala pour ça ozwa nini na suka et même meloni liwa pour so musala o futa yote so ozo fonctionne suka na ngo kufa pour kali kwa musala noko kilo kwele le loko moko bo beti li bakumo ba tucho pe na mutuka moko okepe. Le Félix Oiseko qu'on a relancé aussi aloba na une de ses missions il y a quoi kangisa jamais musicien na lelo est-ce que Félix Oiseko azali susu Félix Oiseko ya ba principe to lelo Oiseko akomi lokola musicien nyonso pour to ko respecter muta mayele muta ba principe muta malamu est-ce que azali su Oiseko to yebaki non Félix Oiseko azali nzambete s'il faut te dire Félix Oiseko azali nzambete azamutu akoko loba pe loko moko lelo a changer pe décision ngo pe na pokwa isaka yi akoko lobe loko ka na tonga lelo na pokwa pe changer décision c'est tout à fait normal à mon aki kande mati mais Félix Oiseko fa comprendre le mot que bana wana to bana ou ba musicien na yo wana o ya bengana ki wana ba choqué été ba salinité ba choqué été explique ba choqué été nini donc comment je peux te dire ba déranger été na mutema pour ka longo la bango bon muto ko matina niveau okangisa muto on les a ko choqué c'est que choqué été non et choqué été ayeba ike na osalango pour na zwa ma base moko boy
oyo ko sala pe na so tendance ya ko toni ça peut martyr. C'est que wazi quoi kolongo là ba musicien les qui n'ont pas pour stratégie quoi toni ça stade de ma. Voilà, dans le sens là. Et ça qui n'a pas sens mora bon. Et malgré ba yako comme na point où ils que non, toko kanga ba téléphone les jours à boy, ceux qui va fouti bichoter. Ceux qui va pési bicho l'autre côté. Vous comprenez? Ngana okaka peut-être passe les lots zotala. Na travailler pour na yo. Na ozo attendre nga nyonso tout na bo moto na vie na nga nyonso na to pesa pour na yo. Pour na musala eke liboso. Na yebi ke na musala ningi ezo ke liboso nga pe na kozala bénéficiaire. Na kolia na komela pe. Mais oyo wana siko ezaki bénéfice ezati mais tout travailler. Donc et logo siko Félix a comme des choqué des siko mikolo. Ya omona ke yik akanisi c'est des play. Et logo nini choqué. Car la vérité azolo bara wana. Je ne sais pas analoba si ce que ça la vérité bon par rapport à dire naie ninga zolo baka peut-être ya wana amoni siko a comme choqué. Mais ce que Félix a quoi comprendre que ceux qui bango ba lo ba bon bazolo ba par rapport que bango pe baza choqué. Bango pe baza choqué. Choqué nani? Baza choqué ba longoli bino musala. Bozali wana bozana ba ndaku te, bozana ba condition de vie bien te. Yo quand tu ozane sur un patron. Bazo en quelque part ko revendiquer patron là. C'est ça. Mais ce que tellement za makamo musique les autres qui ne kaka to même mon kana benjir to même on a bamboa qui est là. Mais est-ce que yo moko a toujours revendiquer patron na yo il faut finga ex patron o azali lokola papa na yo est-ce que zo mona ngobongo pesa mala? Bon na ko loba na ndeti na monde musical les amalam. Oh, le monde musical les amalam. Exact malam. C'est mamobila nda ko sala pa oui yo mona ngala. Ya on loba ti. Na monde musical les amalam. E banda le lote. E banda le lote za mambwa kala. Tangu nani Kester alongwe pas fait beaucoup alongwa ne sengo tomba kabonaka ne sengo séparation de l'élo sengo voilà donc et ça qui déjà que Kester ben jure ezalaki a finga pe ve beaucoup pas finga pe ba fingana. Donc, pour Nangai, ils ont tout à fait normal, mais ils ont 50 d'été qui n'ont pas bongo. Il y a un moni koto yoka, fallait koto akanisa ba journaliste ma bé. À ça la boue. Pour fallait dans l'omba li bosso même pas que akanisa journaliste. Toi funda y disons à parquet dans bali bossoté. Donc, y peut-être à cause à la ou 4e ou 5e sur la bossante. Mais si vous êtes basé sur petit na bango pe ba kena ko na bango pe ba luka lipa na bango ten loko le pa na nga bazwe loko te po bango pe ba luka bazwa mo loko ba utiliser comme nani ba utiliser ka comme Félix yaze quoi yaze a comme le organe pe na bango normalement ba utiliser comme fandi ma ba utiliser non na pour bango pe ba lia ba récupérer ta mo mukie pour le lo so ba kufi ba tikela ba na bango loko te. Lelo toyebi wenge musique maison mère tout le monde a maïs to Fabregas tout le monde a fait Regula Bill Clinton Robin Mundibu quartier la tête tout le monde a fallu Poupa mais BCBG tout le monde a monté tout a représenté valablement qu'il sera PIVP tout le monde a vraiment tout le monde Joyce bien la cérémonie à Kennedy Valikolo mais Lelo hasard représenté valablement. Est-ce que le problème est qu'il y a des musiciens au bazan akata qu'il sera PIV par exemple ça là bango moroté soit Félix ou Azé Kwande azo étouffé par musicien et puis pas ça la matin. Toko chaka ka ba musicien batune na ninte so ke na culture pays vi ba musicien culture ba emba danser baza katwa ana ba musicien na lo no ba musicien ya danser et parmi ba orchestre ils ana ba musicien ya bien ba emba bien na katwa na culture pays vi za kat Félix Ozo kana ba ça bien depuis mes années musicien kole kana TV ami sala ami lobela musicien point ya liboso ezaki lamba fazane lamba ya danser akole kana émission lelo aleki na émission lobby kuna peut-être pe
na journée na deux émissions à l'équipe na bilamba différent les deux moyens de transport car o ya bando kenango ba émission parce que ndeti biloko wana tendance wana culture pays viezate salaire exact osombela mbana boba mikolo bongo wabusa musala bafuta binote kasi tuna bango ba nani eloko nani akendeli makala yango wana eloko sede na ke makala yango wana pa ka bimisi vérité wana eloko akendeli makala vérité wana kaka ba dire wana pona nini boyina yango meme makala ba Jesak le sort na ba okeba ki batonde conseil ko pesa ba Jesak tipo ici ngana ko loba Jesak ayebi déjà place azali nyamuragira wana déjà mutu nanga donc na olukayo yo yebika ndeto kochaka to doser to tchana biso na mwasi o tchana mwasi ve akomisko na kanda ya bando kangisa mutu na mutu ti assis orchestre na bino nyonso na kangisa football lukaboza na président place wana po asile akomi déjà na kanda abando lia orchestre moko ti aoyaka lokola moko akei etikali yo lokola yo ye etikali nani milimo drummer nani ti bango nyonso na ba danseuse bino nyonso boke continuer orchestre na makala donc bochama nyonso na se bozala vraiment tranquille bozala très posé et malembe kaka makala ezana ngo liwate to yebi ke ba mission ba sana organisation na bango ezara présidé par Chaka Congo artiste en danger pourquoi pas tena idée no ba ko intervenir na KOT possède une place un artiste congolais peut ça peut valoir la musique nebiso un mot par rapport il y a organisation no bango un artiste en danger oh yo ma mwana konta ngo ka konta entendre artiste en danger sala ngo so mutakufi les artistes en liwate mais artistes en danger te so mutakufi to waza na hôpital c'est dans mbeta hôpital te c'est dans takangisi donc penyana za makasi si on a payé artiste en danger za makasi te za eko bimsaite pas bima il faut passer par Félix Oazé quoi ba kutana ba s'excuser et s'il ce qui te rien yo pona yo Chaka Congo ya landa car moi katuka bianza ya ba we Chaka Congo alandela kaka makambo etali soki okoza na hôpital to kufi yango wana o plenya na mutaza makasi ndenge wana soki esengaki nanya bima omonte kutu Félix azalaki veille abi pecho pina fadi makala pecho fadi makala omonte ni bamemi dossier rapide oh bongo nini seden banda bakangi asasala ata une semaine na nini moko to na parquet to na nini more babete système adada étage ta aleka wana pe kubangisa ba mission soko finga ba leader pe te zomona ngote za moyen te ya ba musicien ba finga soko ezana ngo éducation te wana ezana ngo éducation te qui aime bien châtie bien na pe mwana moi fimbu pour redresser papa bongo obeta mwana fimbu ona nzala c'est une pièce de nzala ba said and play Jesak bazane sengote bani sengote cultura iko tambongo na mitwa ya ba frère wana na ba album na ba voix na bango na ba concert na bango ba ko tambongo pona bango mais ta récompense pour musicien a tendance mususu to esepel saye lokola elamba na car yana ngote mise so azane même ataza pia kabosho ka azana ene lamba ibika ke non ba repasser lingi lamba o so na silsi basket o pa na koti car na moi 3 litres na beta moi tour na gendo beta moi na choquer moi mantoro mo quelque part wana ko tsa mo loko akena so na lo lamba obimela te na bima ndenge na be na carte pourtant on a travaillé en orchestre. Pourtant on a travaillé en orchestre, nous nous a reconnu.
ata poto tokenda na biso te mais ezaka reconnu ozomona donc ngai na ko kana ndeti elo na ko loba na vena biso Félix aze quoi et vetia na seza musique ezaka bongo lelo soki tozwi procureur moko ya nini moko boye ya parquet moko songolo pakala awa na Congo awa soki procureur wana ndimi kokoma musicien lelo ayeba ngo kaka fingama na musique loi ezaka te musique est église musique peut exister na musique loi ezaka te donc andima ke akofingama même ataza procureur afingama papa président Kutu toke ndeta ta bango na musicien nani o afingama akoleka président pour président fingama chaque jour non président fingama mutu soka lamuki na dongo soka apesi nzambe merci tanga bima na porte bo na kolia nini mboko yo moke pas président directement déjà tanga mboko yo akotala déjà numéro 1 ya mboko yo azotala ye directement parce que yo so ba fingi yo il faut comme un problème il y a même na justice non faut supporter ngo comme na ba comportement ya Félix ya nani ya nani ya Kofi ngo comme ba comportement Fali ya okangisa batu te wana za kitoko TV faut boma. Merci vraiment Martin par rapport à apport nayo merci nabino nyoso vous allez kolanda biso ba commentaire nabino pe et ko sala biso bien est-ce que Félix Kouazé quoi a sali eloko ya malamu en arrêtant c'est de nous play. Bino peut vous ça bien impressionné Bino. Vous n'êtes pas encore abonné sur Koba Plus Télévision. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement. Merci à Gloire dit derrière la caméra. Merci à vous tous qui m'avez suivi tout au long de cette émission. Partagez cette émission, likez cette émission. Vos commentaires, nous les attendons afin que nous puissions améliorer le travail. Là, je dis merci à toi Martin d'avoir répondu présent dans cette émission. Moi, Lilo Basuka, Naba dédicace, le numéro comptable. Lilo Bananga Yasuka. Et pas à Félix, tu as quoi, retirer plainte, on a petit na yo. Raisonner même service, moi na wana à sala pona yo. Raisonner pena et loko seden à sala pona yo ou se pelisa yo même na ba vocal na ye. Seden play azala musicien ou yo berjaka pena ndaku na yo. Directement le roi pega moi na ye. Voilà, seden play a fanda na ndaku na yo. Il faut comprendre eloko moko baza na choc ndezo pesa bango biloba loba ndezo tinda ba lobaka yo intellectuel oza muto yo tokoki peut-être ko sala ka reproche lokola mutu mais pas trop pour raisonner déjà très bien et monde de la fin kaka ezali na ba union surtout ba yebi ba landanga déjà na bino nyonso en tout cas ba mbote na bino. Merci beaucoup. Là, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Je dis bye à une prochaine émission. Restez scotchés dans votre chaîne Koba Plus Télévision. Votre émission Best Vague d'Em. Votre humble serviteur Dan Mosengo par rapport à ton savoir-faire. Ciao.